Pai. Na ibate bosunga. Bosunga passe pour na mona vie na ngatina kisasa. Tina temi boy mobile de télé ma société. Na yebouye na siège couleur. Et ça la porte ça. Na sibi ngomoni ti bovandi singa na kiti ya kotomba mapona bana kiti ya. Na télé ma société. Mama lobi mwana oyo simbi azali sunanga ya suka. Quand nous me lipango oyo otaka sur côté. Conseil ko pesa nga ya suka. Ezaki passe. Mais quand on dit ma vie na koma na vie moko apie na ko obligé se soumettre na ndima condition wana. Na tambu na basi nyonso ona komona na milieu la vandi soki na coucher na bango na salle effort. Moi ba papier o ba papier mouchoir o basi ba c'est sur plus console na récupérer kango mais ba préservatif on a utilisé na récupérer on a fait ça compte rendu pas d'ailleurs chaque samedi faut na pesa mo pas na butu na live na santé ce comme bela maman na bela kawana ibele mo kete na mbunzu mo kete na tolo mo ko na mapeka mo ko na biloka bibali. Je suis posé ma soube junga. Et vous soubez une si bakati. Fona filani mwa libéré si ma soube. Toi qui 6 nekiri. 4 mi sapina bango. Et ça a sauté. Mais hier, il s'appuie tout normal. On appelle normal. Parce que bano c'est ngalité. Ngana ba penser nga ba homme c'est katana de ba kota nzala mabe. Hier comme ça c'est normal. C'est rappelé pas ma prophétesse ou ma chungana. Maman kotinga na beko abisinga ikubangati na peska service mo papa mama omela ona zalamu mama na mela nini ok maman na se robe wana rouge asa na 4 mabeli mbali bosuna mona muta 4 mabeli omona faire diamètre za awa potoko mabwe naza mama nanga moka pesa nga mama makambo na kada bokoko ninga expliquer nga bokoko toke pa mama to ba africain to ba bokoko pona toto mobali etele na société moi sina tika na bombele secret na so ki tenter parce que mama lobaki soki na côté na lipango na ye soit ki ye bingashi par là comprendre mama na picha ki na nzela mona na ye na zo iba pété jusqu'à présent. Pour beauté za na nzo ta mona mwasi wana apata ba télémission awa ati mwasi wana ochika miko pai da vangi na mituki la retourne na sala na on na vana kila na vana na kuba ninga batizika na et kama bibi et kama jusqu'à nous saluer des panneaux mouchoirs à PC rouge. Ok. Mais il y a pas quitté mouchoir dans l'équipe d'étation pour dominer tant qu'on a ça à ma campagne. Mesdames et messieurs, vous nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision. C'est un honneur de partager ces moments, bien sûr, avec vous, puisque nous sommes en plein 2026. Alors, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe. Gédéon est présent, Corneille est présent, Jordan Panzou présent, Paul également. Alors, parlons de la Fondation Ndélé au cœur de la nation, ainsi que l'orphelinat Famille du Cœur Christ Rédempteur. À travers cette opération, vous êtes sensible aux cris de détresse. Vous voulez soutenir les orphelins, les veuves, les démunis. Pensez à cette structure et nous serons tous bénis. Suivons. Tango nyonso molinganga nazalaki komona baninganga na baboti na bango nanga ba parents bazate vinanga pasi. Est-ce que kokufela baboti ezali sumu? Kozanga baboti est-ce que ezali sumu? Voilà, nous avons un message. L'orphelinat Christ Rédempteur.
et ana posa lisungi na bino tala musala munene ozosala mpona bana tala musala munene ozosala mpona bana oyo mokili etiki ebwaki me nzambe atelemi na nzela orphelina oyo mpona koencadre bana oyo yaya lisungi na yo toa nango posa 1 euro no toa nango posa mpona mwana moko ntango mwana moko alie nzambe ya bitike oyo apermettre ete na nzela no mwana alia akobosana yo te voilà message ya l'orphelinat Christ rédempteur toa na besoin lisungi na bino banimero eza na se kota contact na biso assistance na yo et ozala lisungi mpona bana que le Dieu des orphelins a bénir diama mutu nyonso ozo ata likanisa kosala quelque chose mpe osali yango nzambe apambola bino. De retour sur ce plateau, les différents produits sont disponibles ici chez nous. Vous en avez besoin, ben, contactez-nous à travers ce numéro et vous serez servis. Nous allons prendre la pub qui nous dira un peu plus et on revient sur ce plateau. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga amabé, ça les langues pour la maman. À célibataire to lingi bino ate. So maga boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire en soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 ezebele na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilialia, bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. To comme ba congolais toujours gagner ba match. On va défaite, pas technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loco. Nana c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na ye pour bo benga pour bo zeloko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant okende obima. O melango. Ça a des jours, à tabater loco. Moi, cuire mon corps, c'est bon. Oyopé, anti-poisson. Donc, ce qu'on attend, ils ont la carte. Et l'ongo lango. À l'un des micolo somme. N'habiter mindé lango, va PC bilogo, va vous dire. Pour bilogo, on va dire solo. Micolo, va tirer à poisson à toi, famille, à toi, problème na moutoute, jalousie car. Donc, va produire en wana, y anti-poison. Oyopé, anti-poison. Donc, benga à l'un des à partir naïe, à ibneni, oué aux ango. Nzambe nanga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre de souté bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala nanti na ndengana nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse. Vérité et réalité bosolo pe lolenga kobika certainement dans vos maisons, dans de métros, dans de boutiques, dans de bureaux, partout où vous avez l'habitude de nous suivre. Si vous n'êtes pas encore abonné sur notre chaîne Nouvelle Tendance Télévision YouTube, allez vous abonner. Il suffit de toucher sur le bouton, c'est écrit en rouge s'abonner. Touchez une fois. Allez à côté, vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche, vous verrez il y a 3 rubriques. Appuyez sur toute notification. Une fois touché, vous êtes compté parmi nos abonnés. Vous nous suivez également sur Nouvelle Tendance Télévision Web et sur Nouvelle Tendance FM. Une histoire incarnée, bien sûr, comme d'habitude. Un honneur de recevoir sur ce plateau Ndekonanga Mobali Tomeka Mpeko Solanae a rendre visite Lilo. Et lorsqu'il a appelé, c'était tout à fait normal qu'on Azala quand même reçu et Naye Elongo Toiba Ko Solola. Ndeko mbote na yo. Mbote papa nanga. Santé boni. Moi un peu. Moi un peu. Parce que ça année si nous na zuyo na benjo pendant une semaine. Toujours occupé. Car le bné là 19h, nous yamba kingai. Parce que année les qui n'ont bien na batu mususu. Mais nanga vraiment il est bien té. OK. Souye na biso zali ke année oyo bandi o lekisango malamu pona plaisir ya bandeko bazolanda biso
partout à travers le monde. Alors, tout maintenant le solo, oeko rendre biso visite, ce que oeko tala biso quand même toyeba sango boni makamozo le kanengeni. Merci beaucoup. Na écouté la bino plutôt kabola moi les solo parce que nous avons besoin de sungi. Naza parmi ba chaîne oyo tubundaki na lunda. Tout ça qui belé na aminanga. Bon, to kota kitaki ba chayer. Somi bilamba langa ba madiaba, ba ventilateur, ba faire repasser na kota na katangula. Na bano coopérer nanga ne pezalaka. Moi ba bénéfice muke na chikwanza. Na rocha la te kama bilona mike notinda pe bande kunanga mais ko poussa na baninga ningi sala kaka ba ibisinga mais tu to beti ba 3 ans bu awa pour se vendre pour biso ko nangola ce qui paye ndi la boutwa bi mission na 0 r et tombaka pe ami moko moi décision muke a benga na faire ba iner na va libanda dans la bisika au komela ne pas na comme la pas héritier. Ok. Yambaka ngai mais sukala ngona butu ba 1h du matin ayeko benga nanga. Abenga no pona nini? Moko swana to ezaki na moka. Bon, journal on a zo kama chance oteka moi de madia ba chaîne tu vois tout tekaka wana. Ok. Yeko ateka kati moi keto. Asepela kati. Abenga na 1h. Parce que la ezaki pété. Na meko poussa moi aller male pona ngola kuna soki bembezali. Les ardennes biso ke stati. Bon vanda ni fanfare ni musique na yeko kamo finalement kit na vandi. Massa m'a poussé premier a dit ah camarade tu es la héros au monte ba soudan nzela tinga biti yakaki tina chikwanza pa anuna beti le porte boye kufungula pona kata Rwanda na vana jusqu'à na ville na Ojaenda ok na Ojaenda wana juste tira pistole vraiment surtout na mabona terakuka na présenter ba condoléances tanga na vie na biso tu père de vie na biso eda pe biso mingi matuda mandagi na mabo na libondero wana oui na vie na biso eda biso tant to ba ndima ba ngolango vie na ba eda biso mingi nde ami wana yo pesanga ide to kiniluka ba jama fona sana ngo awa na koluka jama e ko permettre bité mona mozala ngo to komana terrain na kopisuna pa ninga mususu ndenge zalaka bona kazi na moi idée malam ko pesanga ba conseil po na kata Congo daso mbaka mapango matonga asa ba faire ebili comme na kata lunda bani ko debdi muke kuchanga muchanga moi biloka mikezo bima jama bike mais pas na imara minene ngaka mikie ya mikon faut peut-être droit d'auteur par rapport à bateau kuti na terrain bani ko pesa ba tika ba bloga mais kezo permettre mama qui ça kufi abenga na téléphone ça nga passe kutanga na $50 na mabuku de position ezati ya kokunda oti na tambo kuto kotsa kutina okini batinda ba okata ba potentiel et aussi ma même pas abengi masa wana na movel na ye aye peu si place apesa mbongo moko ona di magité na vie yangi kunda mama nanga et ça m'a comme ça matanga ezala bien et ça linga moi plaisir to kuni matanga mama na ko luke pesa vandaka yabisema ça to kotaki awa bino si bosa ba position mais acte ça lipo na ngana pama nanga et ce qu'on ressent ndenge ni na salle de fort par rapport à ta muki na so mata terrain na kisasa abisinga soki na sungiyo okoza engraver ngaiti et pourquoi pas bon nous fongola yo génie zali on a faire à diamètre ça awa potoko mabwe naza mama nanga moko pesa ngamo makambo na kada bokoko ninga expliquer na bokoko toke pa mama to ba africain to ba bokoko pona ni toke pa mama ngo na koti na porte bona senti bokoko neza la kaka mais pesa la taki robe rouge to le vimba makasi on est peut-être le vimba la tout loin ma ça représente pas maman babi ba code na bango moko boye na zaki na ngamu poya nani magawa oui suka masa bina tikyo tout ba ko le bondima soko ndimi na yo okoma ninga zalaki souci mbonga pesa pour na mama nanga zaki be na kina chwate est-ce que idée pesa qui avant que qu'on a commis poser question que
tant avec non mais pas maman na ngai moko boyo wa sala kinga na zala boyo idée ta kansate ki na ko ba koti na ba manga nso na nzela mo mulili les idées ça quitté non et ça quitté parce que so devant une camarade wana abetaka masolo ba prière mais l'église akenda rappel amemanga te yamnoka ba prière to comme la ko cannabis tout console les mais comme boka ba prière na comme l'idée que c'est que maman na aza peut-être prophétesse ou ya sala ki ba prière pe et si ma mosala be surtout ka ba na lunda parce que toi qui 6 l'écrit 4 misapi na bango et ça a rajouté mais yé misapi tout normal on appelle normal parce que bano c'est ngalité ngana ba penser na ba homme c'est katana de ba kota nzala mabe yé comme ça c'est normal c'est rappelé pas ma prophétesse ou ma chungana mama kotinga na beko abisinga ikubanga ti na peska service moko pa mwama omela ona zalamu mama na mela nini ok mamango na se a robe wana rouge ata na 4 mabeli mbali bosu na mona muta 4 mabeli ndinga nzamba sam kisi na sungisima abisinga soko zunika kasima makamutu yango esama susuti takimbala coach esprit na meli bela liboso yami bale yami soto amine mais tant so mela libo senti ba mai wana na senti ba mutu zibi mama mona njutu comme si na ba fièvre moko likolo malari moko ya trop plus mais kanka ka mutema asi ici azi mouchoir moko ya rouge apesinga di boumi sur le tumula na tsaka mouchoir na babele na kozaba jama ya bien na suni pas ami wana apesinga le kondi mi condition ngano sanini to kabani sala makamuna yo ne ko sa ni ko sala e di pana yo conseil ko pesa nga suka eza qui passe mais le quoi na ndimaki na koma na vie moko ya bien na obligé de se soumettre à ma condition wana na tambu na basi nyos ona komona na milieu la vandi soki na coucher na bango na salle fort moi ba papier o ba papier mouchoir o basi ba se sur tout console na récupérer kango mais ba préservatif on a utilisé na récupérer kango na pesa compte rendu pana chaque samedi faut na pesa mo pana. Donc moi si nyon surtout yo zozoa ba mai ya basi ndezala parce que soka sali rapport à cause de la mouillé donc après que si que utiliser ba papier hygiénique to ba papier mouchoir wana yo sala effort que aboa ka moté à remettre yo ya yo ndo go bomba pour que pesa effectivement et puis chaque samedi soki na pesa mo pa na ye ngana kenanga ngai ba nga sans sa kopesa pa na yeti. Ok, yepe lisusu na makambo azalaki osala aye ko comprendre na bandi kokoma na ba facilité na jimbongo na tini mama leki nanga kisasa mais na tous on a mon qui avant ozwana mbongo pour tini na mama leki na Kinshasa parce que tant mingi mobala bimana moi si alinga la kisaki ayaki pona ko flatter ayaki pour même so azo akara nzoto après akini mingi ezala peut-être même susu mbali bo fois ça attachement moko boye attention na ndeko sala ke moi si azala susu à s'attacher les susu donc yusu ando sala ndenge ni pose ba papier oyo po mingi ezala monde moi si azu passer soit papier soit yemo bani mo pa ça yo bana yo la yo mo pangusa ye pose papier wana to bando sala ndenge nini ozana raison na yusu kano sala de pas na mouchoir à pesa nga rouge ok mais il y a des mouchoirs qui sont dominés tant qu'on a ça à ma campagne. Ce qui n'a bimé dans mon moisi, n'a pas flatté la PC puis bon gebele, quand qui m'obali, n'a pas ça les formes la bamoka soukali, moi si peu azos quoi ça signe dans ma balance de bisaï. Mouchoir wana awe ba kuté qui n'a pas cotisé on a n'enga mabi. Para tie paquet bon na mesa. Taka ba n'enga mabeti. Basi baye ko kapé mbongo la plupart qui basi ba ya kin mingi bata ba prophète autant na prophète ba tuti naze batela ngai moko tanzo coucher ba bana basi na préservatif pendant tizaki
nazo que pesaka ye or kinanga moko non c'est détruit ça na yeba. Donc azozwa pas seulement ya bana basi na yo moko lisusu azolia ka lisusu 24 kaka. Voilà qu'on s'appelle ça kinga. Par là nazo continuer ko ça nengwana mon peso comme belé. Atini mama leki mbona kisasa somenga ma 2 parcelles na kisasa. Na yiko pusa na makambo yake lepe kitoko. Bana bazui mbona kisasa madame Banu ko début la gambela Nous sommes élevés bango pe de mapamwa. na sima papa mi bale mona pesi fanya mama. Pour maman leki wana achuna moi sina bana nga bana mama kufa. Mo na pesi na compte moi sina bana. Na komaki na silence mo na betaka ma inane susu. Na zo kisasa ba faire. Ko continue ko sala kaka ba kama jama mas mauti na kashito. Abengai tukutana skina na terrain pour apesa nga ba communauté quelque part na si ba koli retourne na mnemo moi sur ma kilenzo te panzani vraiment azaki to kuma kasi le premier basi on a sali ba fancy a qui pièce rare tout ça na les mêmes jours a se plutôt dans ici kamoko na sentiment wana na bossa ni na muso na zalaka nango ni na tiza pa ba fille mususu na bossa nga na keka kandengo wana na pesi mbongo si ni de la personnalité na besoin faire $100 ya pamba si kana $900 Moi si no ande aboyi il est killing fort na bas na pesa mbongo mais ba so ka fasi ya pesi kaka condition za kaka $100 si kaza moi so va mbiyo asuti na progresser na vie na bisi camarade pe loko moti na garder secret tant que pesa pe rapport ça veut dire pas maman ou apesa na makambo beti solo beti pe solo te de yo comme ko protéger ce comment dans sa vie moi je suis à l'étoile par rapport à moi c'est tika qui ça c'est là va penser là donc on a comment comparer na maman bana maman mais effectivement pas on soutenir na makambo tout ça na OK pendant un mois surtout côté na apesa makanisa bien kaka ninga zaka na semaine moko tuto kuchile ba 5 fois 6 fois dubu nga ba biloko na kanisa kana kisasa na iko toujours kuna na zakanisa na se préparer sana se protéger mkola suka tout passer les rapports aipsinga après 2 semaines ils a passé pour mon anga nazo kende na wish na sama kamoko metoko mona na kaka ati nga skoyo $2000 oh na moi so otinga oke wish Oleyo pesa ye ya tikeli nga na maboko boye yepe azana confiance comme la confiance na ye aki 2 jours passés ba fièvre no salanga de to kumolemba mukongo pasi malokolo komi ko ningana elek une semaine e bani ko multiplier ba pasi wana na bengi amina nga wana abisinga na tante ngasi na sol nzela sama kamuna yo kapena sama kamuna nga pas problème que pas maman prophétesse na ebise ndenge santé bani ko déranger nga nazo ke na comme na busu ya pango na koi parce que na kutambola force puis les associés na koi na sale fort ngulu miti na simimi ya pango na fongo le porte malembe na tala kaka na droite nanga wana ye beyeti moi je suis là qui n'est yé beyeti moment où je posais ma question ma banga bimakati abimi on a petit qui maman la bango atunga frère oui oui pour nani semaine où il est quitté oui na 4 semaines rapport à samedi pesingati pour nani maman la côté na makamo na nzoto nanga na ko aussi pote même pas à sekinga na maman nzoto mibale tele masulte atunga et ça les combien de jours n'a expliqué pendant temps au kutani na makamoni moi soit talinga na ko lobati maman zo sikakaka abi on nous déranger atali moi na webi mambalo maman na ibi très pas maman au moins na yo au moins nanga on a juste qu'on nous poser ce question pas poser ma question il est moi na zo le ko moka kati na vande on ko raisonner est-ce que moi na oyo ou bien on s'est trompé bi bazala kama pasa bi na mama leki mama banga benga
atenisa liboso mwana ye. Moi mobali oyo. Tout na pesi na vie. Na bebisi keloko moko na suka. Yo na ye bokutana ye pendant 3 fois. Bobimi na ye 5 fois. Tout na sana mwana mwasi ma ba ko yebisanga. Alors que Yazatika vous azara même pas. Abi eloko simbi mwana oza lisu nanga o le lisu na tata simba pouvoir yeyo. Mwana pe bani ko lekela ye. Mama mobali o ayaka pa na yo. Mama bibi ça kaza la mswala dans la poche. Pai. Na ibate bosunga. Bosunga passeport na mona vie na ngatina kisasa. Tina temi boy mobile de tele magasoute. Na yebwe na seri kulati. Eza la porte yao. Na sibi momoni ti bovani tinga la kiti ya kotombo mapona bana kiti yao. Na tele magasoute. Mama lobi mwana oyo simbi azali sunanga ya suka. Quand nous malipango oyo utaka sui komite. Na bani kubonde la mama wana. Na lobi na ndenge nyonso aboyi koyokelanga. Azwi mwana ye akoti na ndako. Papa na kei ya kongunzama ti na balabala. Na meko suki ba jeune bazaki wana beaucoup de sekripo soki na lobi na bango peut-être. Ba imaka mama wasani ni ba omena senga. Ba luninga basuzinga yi taxi na pesta salaki. Na butu na lali. Na santé sko mabela mama na bela kawana. Ibele moko telemina na mbunzu, moko telemina na tolo, moko na mapeka, moko na biloka bibali. Yoso poste masube jinga. Elo kwa subane mbali basi bakati. Fona filani mwa libele si mwana subi. Amuke na kokufa awo. Pato saka kuna muchanga carrière nyoso bakiminga. Babiki mwa mbala kokufa po ete comme bien te. Basef bakamasa mo comme ça na kisasa. Na tel pas mon sommelaki mwasi ya koteka tilio teke mo petit. Ko na pese mama le mwana botu na ngope ezate. Joto mobali etele na société. Mwasi na tika na bombele secret. Ti suko mona isi ba vérité o na robanda ndenge nini? Amuna mbala sombaka lupango bavandaka. Mais parce que Oluka quand même ata moyen sous kokutana na mwana mama wanati parce que quand même ezaki coup de cœur motema na yo sepeli na mwasi pe apparemment sepela ki pe na yo mais ndenge kaka kobimaki na lopango wana otikala pe komona bango te ni mama wana ni mwasi wana otikala komona société. Nazaki tenté parce que maman lobaki soki na koti na lipango na ye. Soit ki ye bingai. Par là comprendre maman na pisha ki na nzela mona na ye. Nazo yeba pété jusqu'à présent. Pour beauté za na nzo ta mona mwasi wana. Apata ba télémission awa. Ati mwasi wana otika micro. Mais mwasi na ngandako aliki na beauté. Ok aki beauté moka piège. Na micho so zate na ibisa mwasa ndako akozunga pana bango te na ibisa mama leki mwasi nanga asikutika marge na hôtel masusu te akutinga ba solution bakisa bokoko na mela na tamboli partout solution so makakati famille na yeba vandesi mwasi nanga abi bayi na yo depaya akotaka biso tika bokena bopeteleza nino juste. Moi, ça veut dire malgré le pas on sombre kinga. Dans la poussée, la fête ne biso na sepelaka. Mais moi rosa makambo wana ezati. Yo kangi kaka maambwana bombi kaka na motema. Na bombi me na komi na suka na sala ni parce que moi c'est pe amoni que temps et comme koleka azaki mbala ye mbala tele makasusuti. Alobi papa na passe na bisengo na ko supporter yo mais na moment oyo faut epesa ma vérité. Osumi nga lipango sebi na bana. E ba posa na ngai. Okokokisa bana mibale o ya pamba. Sosi na nga
naza besoin bana bazala pai na vandi na mitukisi na restude na sala vini na vi o na vani na ngai na vai na ngala kuma ninga batindika nzela eita mo mivila eita mo mivila eita kusingai eita kusingai eita kusingai asala nini ebisa mwasi na nga verite bila loba na ye na lokuta parce que influence à moi ça n'a qui voilà azaki na nzela mosusu na baba na ye la maman na ça di bo pesa gama kadisi itsa ko singai ça ni papa journaliste boy de ngai na komi na suka ndo za mama ete mali ça boy de ngai pardon papa journaliste boy de Triste histoire incarnée. Je pense que c'est pas facile de supporter quand même le plateau, mais on aura le temps de partager le plateau. On a demandé comme ça, belé pour choc les amarrages. Sinon un jour on a risqué un mona, nazo on a peine d'arbre, nazo on a sous-sauté parce que à force à voir comme l'histoire ils allaient briser mi-thème, ils allaient que ça la passe. Ils allaient que ça là, vraiment passé. Courage, mon frère. Je pense que le plus important, ils allaient que, du fait que yomo, ils allaient qu'on reconnaître d'abord. Parce que, et là, on est à la moi passé. Moi, on me ça la mabé, mais pour aller qu'on reconnaître, t'es que, à tomber une erreur. Mais comme yo déjà, ou accepté, aux reconnaître, je pense que ça, c'est un problème spirituel. Or, en ce qui concerne le problème spirituel, les spirituels ne se traitent que par le spirituel. Et ça, ma physique, boité. Ils ont nanu molimo mamba molimo et après les baotikola de la maram souetali le physique. Vous nous suivez partout à travers le monde. Boyebi qui vous allez na orientation bien sûr spirituelle na kopé ça nandeko et kozala en tout cas malade boyeyi malam tozo zela yango. Vous pouvez réagir soit à travers le numéro qui est affiché pour nous permettre de orienter les Konabiso. Aujourd'hui, il est encore jeune. Il a besoin de passer quand même le beau temps dans la famille nae. Moi, si n'est pas à jeune, bazana bana mi balé, akenda kolukapo ke basa la vie, il y a esengo ensemble dans la famille nae. Aujourd'hui, il rentre dans un état moro très critique où il est incapable de satisfaire sa femme. Otoyebi, bandeko ba simso ba kakado na supporter ti na tu. Mais en fin de compte, on a moi si peut à lâcher ou soit et comme proposition yozala kaka na lokwa papa bana mais côté mususu va pesa mutu mususu à remplir devoir wana qui acceptera ko vivre condition oyo. Alors bino va toujours na biso question etikali et pas na bino. On va revenir prochainement pour natina na oyo koya na koyela bino zala soit oyo ko salama pour la suite na ye pour la délivrance na ye soit nini oyo Eko Salama. Vous allez retrouver toujours ça sur Nouvelle Tendance Télévision. Un grand courage, mon frère. Nabanzi qui te okuta na le koya. Je ne sais pas s'il y a encore quelque chose qu'il faut appeler ça sous maloba. To malobeza. Oh non, c'est un moi c'est un ali bisangai. Bandeko nanga bali bisangai. Pour ne pas quitter kinza ba memenga za kinzila muku. Ya kuti jwa na ba kinanga ite. Patience au moi c'est nanga zanango. Wandi même mangati na suka. Vous pouvez s'engager, vous bien papa journaliste, sur une vérité, à vos malibas, sur une paquet à tiking, n'en aussi pour la consultation, la télé m'a sous-souté, et puis, basang et panzani, qui n'a pas beaucoup d'amakolo, n'a pas besoin de la consultation, nous pas nous tégabat. Ça me dit pour sur ma malek, banoko, va profiter, pas ça, la mabe, sur sa balangaï, la salle qui m'a bien à la moutou. Bosungangai ba via convier baninga na bakite lundo to kenda kinzo kaza ba condition ma prophétesse azaki na makambo na sala mninga meminga merci beaucoup. Histoire bana lunda, beaucoup de réalité, beaucoup de vérité surtout cachée na bandeko belé o bakenda na lunda. Na carrière, mais nous prions que ba oyo ba koya na kati ya banzela ezala
et kokana oyo tonzela mususu oezali mabe. Vous êtes le bienvenu et on pourra vous aider. Merci beaucoup. Tokomi pratiquement à la fin. Nous allons nous retrouver déjà pour un nouveau numéro très très prochainement. Merci ma bande de cognons surtout. Gédéon, merci. Corneille, merci. Jordan Panzou, merci. Paul, bonjour, merci. Et un grand merci na bande de retour au basu occasion ya kolanda biso le sous sur Nouvelle Tendance Télévision. En tout cas Timothée Kimbango, na peso sumbo teto na leka. Bon, on est en beauté la paix sur le sous parce que de tout le temps, de tous les jours, vous l'ousi. Merci beaucoup, portez-vous bien, bye bye, au revoir. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Tout à la café, le logo na mêlé logo mais le logo est amabé. Il y a bien pour na panne technique mais ko sale la on ndenga mabete sale la ngo pour na mama. A célibataire to lingi bino ate. So maka boma mukolo bala. Pourtant mzo ba produire ngo soute. Merci bien-être yango yo. Lukango benga ndekonanga alendele ye mutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux $35 eze belé na kati sobo melika moko de joga bien be moroïde banini tout ça bilialia bivanda vanda musala banini et réparer yo système ya break et réparer yo pe fonctionnement ya break de break donc et pe son fonctionnement ya bien. Tokomi ba congolais toujours gagner ba match. Aux ba défaite, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Zongela et loko. Ngala c'est éviter de dire surtout ba pasteur, boningo mela boyawa. Bo benga pena alendele na numéro na ye pour bo benga pour bo loko. C'est important. Traitement poison anti-poison yango yo. Ne ba mususu meli yango avant kende obima. O mela ngo. Ça des jours ata bateli loko moi cuire mon quoi c'est bon oyopé anti-poisson donc ce que ata ezala kati et longolango alendele mikolo som na bité mindele ngo ba pese biloko ba udia po biloko ngo bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson ato a famille te ato za problème na mututé jalousie car do ba produit yango na ya anti-poisson oyopé anti-poisson donc benga alendele à partir na ye ayibindeni oya ozwango nzambe na nga pambola bino mi batela mboke komi biete bato bakomi na jalousie oyo tozo comprendre dessous te bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa baotiana bana bébé ba poisson donc toujours zala na ntina ndengana na nga na ndako c'est bon que Dieu vous bénisse.